Tozo ba fantaisie ozwawa mama mozo ko maka propre te na mona ko salité ça que to ko lo kande baluba balobaka Miss Lolo asala elo te soki yale atinda mutu na yale ka te mais Miss Lolo pe alingaka le ka te afinga ye Naza sa makolo so na moni mo ete na oke te kando lobi ke Miss Lolo te ka Miss Lolo za mona ya lingwala te Ora otala ka bango boyeba bango na bilembo Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il sauve le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à qui. Voilà, bonjour, Banderonion Soba Rolanda Bisso, bonsoir, ça dépend Air Bogota la Bisso, na Sarato la TV, ba abonné nyon soya, Sarato la, na za susu neste ngoya rozala na bino li susu, na ba ordinateur na bino, na ba téléphone na bino, na ba TV na bino, pour na partager et longo na bino, vraiment, bon like émission, bon partager, bon aimer, bon tcha ba commentaire, ils ala vraiment kitoko, merci na ingénieur 15 Baseli, ou ya kopé sa biso ba image, merci na bon de livre, merci na ingénieur Arsa, voilà, ils a équipe technique, ils ont dirigeant Sarato la TV, merci na bino tout OP boko salara ba geste malamu pona problème ba OP ba pesa kanga conseil ba idée ils allaient vraiment bien boza ebele talaka alors bezara merci pour na bino voilà la émission na bino vérité na yambeli bino mongo artiste et comédien Diamant Kalanga toko sola na ye na ebité soki nini ekoleka par rapport à Maram Susto Bombi, mais beaucoup de gens kaka awana Sarato là s'abonner déjà yo muto kotika siko au mon émission siko s'abonner partager et vous allez vraiment kitoko merci na sponsor na biso Azir Babi pour na ba papa tout ça il Azir talaraka ba maman penza o balingaka mibali na bango bazala kitoko so mbaka Azir pesa papa Azir et ça la papa kitoko bakolulela yo ye et vous allez vraiment bien. Merci à Babi Ndeko du mois, Babi mon grand frère mon yaya, Hervé Kadeboué maître, Babi maître avocat dans mon Hervé Kadeboué,
esprit libre bambote na yo bisiko zo amio Patricia Monzo depuis Canada na Montréal wana bambote na yo novembre yango tokoti tokozela kaka oyipsenga so tokoti novembre on les rappeler ngai tokoti novembre déjà voilà mon reste ko za même langage na ngai fungola nga plateau na nga bonjour pour le Mukenzi. Bonne santé. Bon, nasa bien za mbazo batela. Oh surprise hein. Surprise à makasi. Maman yelinga cadeau tezali. Voilà. Mais le cadeau au qualité. Fête anniversaire té au bal pété. Teza décembre. Té ata décembre na to komi décembre to komo posa na makambo hein. Te ya mama Sareza na bandoki mingi. Mama Sareza li. O moso zo fana na bandoki mingi. Te ya mama Sareza li. Bon, to ke ya mama Sareza li 8 maintenant le comité na ko yelepe nani loko abote ya za mata ya mata ba avion. Na ko loko abote. So mo na bimi le loko abote za msu loko pasi hein. Loko pasi pe na buzoba. Yango penza elinga inga vraiment nga loba makamba bato ba yebana te. Nga loba mingi makamba batate ato ba yebana. Basala kombolo kwa nga na yebana te msu nga na yebana na sima na bango. Yango na yaka oloba. Mais ça passe soko moninga pour le ngai na za muta gorge passe. Et là ko so lingo melisa ngo za malamu te en tout cas gorge na supportable. Et c'est ngaka ebima. Do yango na ye omoni eloko moninga na ye nango. Eza matela ya gola. Ah. Matela ya gola hein. Moni matela o. Tika na ofungola malembe ko simba ngote keba iblo mususu eza yo to ko simba ezwi yo. O eza matela ya gola. Ya gola. Ana ipso lo moko. Moral serelenga et pardon. Ingrate et papa so ngape bien na lati kitoko hein. Lati simple, relax mais na lati kitoko. De l'axi que biso to za bato elamba, to za na miso elamba, to ebine bakota ka baluka donc voilà. To senga na biso te, to comment na biso te. Na za ki na ote ko expliquer bato awa. Nani qualité ya bato. La qualité on a bimisa ki trois qualités. Na misa ba mongol bazaraki, ba yezamen baza, ba mweleka pe bazaraki. Donc na bato bazalo kwa tentere tente ba lekana. Yebe tentere tente ya lekana. De rayado ye ra ikuto ye ba ngoti. Aza kunate. Na pesa ki bino ba forme nyoso. Ah na moni le na expliquer ngo bien po boyeba. Ya liboso ba na expliquer ngo ya gola nga na yeba ka ba ndo fanda na soko pao. Esika mai kotaka bato bazindaka. Ndio ba ke lopango tata na bino soki bobundaka na bandeko no basi kuna okati bato ko za muta makasi katiere américain. Walo kwa lita. Okemba na ndenga mukiete ya gola. Ya gola ngana ye ah eloko na ye yo. Na elo pena makambo ya Sarato la te. Na ye ko s'en charger parce que o toucher makila na ngai. Pour expliquer qu'il y a ba lube bele ba ça ba problématique. Dans la diamant kalanga le cours d'ordre de la presse. Na ko kanga ba te bele. Bloque ozela te malembe ya. Ko so c'est langa maloba te so na sina mati. Tika nga na sina mati ya escalier na sina mati. Na ta diamant kalanga le cours d'ordre de la presse. Muluba mwindu. Oya ye penza pour na kocha kimia na baluba nyoso ba ko cha trouble na kata nzela presse. Ngayo c'est moi-même de moi na ngaloba. Diamant kalanga. Nazawa. Na lisi kona suksa makambo bato bazo déranger ordre public ya baluba ba salir mokonza mboka. Pour na za ba salir mokonza mboka muluba. Na elibino ya gola. Oyebisa ngo bundi yo mtamakasi okati mutu pota so ndeko na so ya lukuta so ya solo. Ye moko yebi na munoko nayo. Babenga na butu mwana mwasa batuka pona ma na ekolo baka oyo po na oloba na hotel na sima na so charger na wa za sima na yo. Moi ça bato abi OK le quoi na za moi quelque part na zo tambola na lukela yo moi eloko mobo ngana moyena benga yo la na ndako na ngeza te ola la kana bureau sika to kutana yo lobo tambola na Saratola amema yo so panganga so na maluku so wapi okenda o matala mutuka nini na ebito so matala mutuka ya Saratola ndenga na yaka na bureau Saratola pardon excusez-moi na kuta ko libanda sinzili Israël sentinelle la porte o vani na porte kuna soko moni biso ndo zo makasi ngaku na l'action que na la pouvoir na kota kamba moko tubu na yeko vanda ya droit na koti mba mona fandi mais osuka kuna osuki po eloko za ekati na oloko za ki mabe mingi mandeko bundiso yango siko to comprendre ngo ebimi yagola oye moi so motema malamu eloko bomisa Sara motema malamu Sara sombelo eloko pona mawa ayeko tiko kana bureau yo fingi olala pendant 3 jours eloko kilo boye. Va profiter aussi malili la bata climatisé pendant 3 jours. Il y a climatiseur aux moins ingrate. Il y a moi si motema maben doki. Na pesa ba qualité à ce qu'on a zongi na ba examen. OK. Aba kana kiti on la vandi nde siko zwa ki libala na Londres. Ya. Ozwi libala.
batindela mbongo na compte ya Saratola batindela mbongo lobi biloba loba na yo batuni Saratola pesi yo passe yaya nayebi te msu rando ngo lingo sala po mobile no boyi yo okanso ndire ke Saratola nde mtu ake koloba na mobile oke za photo na nzoto nyoso batindela mobile photo mu taxi te pole nzoto nyoso batindela mobile photo mu taxi te mama na ko mo bata essence fait le oni na moni amo ko monstre on dirait démon de gorille mo ba bimeli abi te oye beza banzoto ba basi mususu olongolo bilamba to muninga no maso olule te bazali neti ba ya gola nga mona ke lokola elo ni nakolo belo ni agola azalo kwa oyebi film on doit Zena la guerrière otala film wana po biso to ba mikoto a série 7 on doit Saratola comme moi 15 ans ba Zena la guerrière moi ça kauka kemba ana ba forme ba de ba sena ba hormone na mibali ba basi musu baza bongo ba sala bango bongo ba hormone na mibali ba salie mwana mwasi yo mwana mwasi kana se mais sango pesa okome mso okuta libaku kayas paya eko buku eloko ondimite kayasi pendo kotisi pendo eloko oki pendo eloko penza elobuka na musisa obi te bloke kadena te mesko ya mabe nango oyoki wana libulu manzengele okozoka keba na ibisa kabino wa manya kulukubuela kana bokomo buela kana mingi bino baluba bokomi ko buela kana mingi kolanda bekira ba examen na ba mongola na explica ki ande na explica ki forme onyos eza pa na yo magro sangi munene koto ngubu te mesiko wazuki ngubu ngo ba personne na munoko ta munoko tia lokwa kwaku munoko dusoli akoloba biloba loba ya ingratitude condamnable vraiment muta sombelo atalipa olia to botere tinga netinga ya gola ngaso na leka msu na finga batu mususu po ba banda na nga mabe po ngaso mto bandi na nga mabe to bika musika na nga na lingi na nga te esili na mitosi yaya na koleka te na loba mabe na kota na osima na liaka pe na melaka mais soko ye na nga ne mabe na angle mabe ke na za super melo to be moko kiminga oke kuno créer makamno neti mwa mwaso na lekaka na finga ka créer la nga makambo nde na leka na finga ka pesa genre ngate po likambo na bomba otamula etaka 6 ans 6 ans na bombi yango na kata motema ngamo na ogérer ngo mais na ko bimisa ngo po aleka na kande na loba batenteletente batu musu ndo zo mwana o maso la ti blamba bomoni mwasi mais so 20 ans de poser ba question musu yesamen na makasi yesamen na ebate soki lo lenge basela ba matière on basela ba ba mongol e mata ba mafuta na mutu nde sala ba ngo bongo ngai na ko fana na mutu so za na nga bien otiki nga kamso bon na moni musala na pe mananu na zavu mwana bambo te mikolo na zama kamna zo sala pe mananu na comprendre ka te boyinga na ndenga kimukolo ngamo lokwa na yebi na kati na songi eza na bivande na okelo bate pourtant yo so boto pesa batu chance ko loba nyoso yo sala ya gola na ndimi sikonde baba ke sa fazer pourquoi vendre pas batu te mutape so place au van pourquoi mutape si o ka place au van 3 jours seulement so za 4 nuits ko bima eko bimaka rosa mabe excuse nga vraiment na epa na yo nga linga te mto sakana na bato nga na sina esa bino nga na mukonzi na bino baluba nyonso ba chroniqueuse nyonso ya baluba nga na ye les cours d'ordre de la presse diamakala nga muluba mwindu na na fimbwa zebola o sakani benda ziata na mukongo elongolo poso na mandolongo no poso mo mo pe na okimisa bino na presse na moni bino bokomo mimina musongo na ndenga mabe bino boni bo salir réputation ya mokonza mboka na ebisi bino mokonza mboka ha muluba kande balobake baluba baza ba problématique muluba ko botolo le pan muluba ko na mona ngo skwe pa na bino baluba bandoki ba examen na minene ba mongol bandoki ya makasi batakisi batu bomesa ko betsa bazeke bazebola bino kaka so osali likambo na osangi likambo ofinga mutu ovande obitika na fingebo ya golo moninga na kotaka makasi na sina koti kote omena masina ya gola kimeni mikona masina sika ya kali boso ya bisi batuke auta poto ata ni meta dans ndako ni meta omoni sikoyo na bisa bino siko cher internet pendant so moi ezali lobe ozwanga na ndako esika na lalaka omoni esika na lalaka siko na pesa bango devoir ya relaxaka oke sango na flat te te ba devoir to komo pesa ka bo po elekisi makasi toza pe batu tozonga na kati ya po abatu po sa biso bien po to komo bima mingi na po na biso to komo koma to tikali ko komi ko longwa ko zala batu to komo zala banyama eza malamu te neti biso to sali oni neti misilo la sali oni ngana yako fingo na compte misilo
na longo ko tunga makambo yo na Sarato le talinga te mais na bi ingratitude est condamnable ngabe na lepo na misilolo ngo kilezi bien ngo sala ya wapi na biso to ka mo ka ndo fingi misilolo ngasi ko na pesa chance au finga nga ya gola sala nge mission le ba ngabe na mo sa Sarato la bon to moni nga na sala mission to bunda o sekaka mukolo anati o te tala munoko munele le kwa libulu elongi makasi bazwi mo nzoto msu ba pesa mo nzoto mikelo kwa mwana muke mais longi siko eleki ya age na ngai nga na mukolo na 44 ans tanga ne na za 44 te elongi nanga ta kingo nanga kingo lemba te elongi kitoko le kwa bebe batu musu tuna isa mona na 44 banzima te ba isa nga yo za série 8 na série 8 na mama na mukolo makasi na mangwele mibale moko ezanga na lipeka moko yango pe ya minene na mukolo makasi loko batu bawanga na wango ngala wanga na opwani na za mbaleki na yo biso luba ndeto za ngaleki na mobile kinga mlai 81 la ndinga aleki nga mlai so tele tala mobile munene mulai mettre kajo na opeso mbote sikoza wana na kwa ya maiza fona na baka yao mettre kajo do kajo de color babenga ka ebongo wana leki na nga ngala tikela libela mais so tele to ta mwana ko benge mobile na nga na amona 80 leki na nga 81 za lingwele te mais ce qu'on a commandé ba kenda nango lingwele abinga za mo 86 mo 87 nzamba bakata lingwele ya munene pe je zipi ngo na tatouage côté na tongezo akate ya tatouage o maka teke et sauter et yo pembeni pour l'action ka eloko lingo bomba et c'est beta ma déjà et ça le marque te ba betu yango déjà o ko efasa ngote ozaka nango to luka kimia moko o fingi yo moko ngoma na ko kuto libano soba camarade na ngalo to saki camarade wapi ya gola nga yebi yo to tanu ki camarade wapi camarade na ko population na ko tumba nani tumba tendresse na Gabriel nga za problème na bango yo mona nga tanga komba bato nga tanga komba bato nga lo bakala nga na lobi bilo bela nga o kuta na nga kuta na nga na tanga bato te po moteme suka ngai na olinga to so ano to bunda kamba mo so ta makasa obeta ngo betinga o bala nga kuna libanda kaka lelo yo changer nzela makolo omoni makolo sike me mabiso makolo yo eko koti so sika mo kana kate okota ndenga la kota ba mimanga na loyenge na yeko zonga mutu ngamo na vana bi na beba na batuka likola mutu moko ya lopangu te ya mutu kate na zonga mutu ko zonga na nga mutu ana moni mabel ngai na zaka esclave nena na ndake na sima te ya to yeko la kofanda na batu yo na omona kutu nena ofingo te poso na fingo no fingo mabe makasi po za loko finga ngate moko ya gola tanga kanena zabo na nga danger te mena lengi saka vraiment na lengi saka na nina na ndenga na ka nena zabo mona mundu batala nzoto pete nzoto yeningana libe na ngape ya makasi ya na mbuma nango na kati libe na nga ezate so ya 10 kilo lo baki na kapela ngai te nga libe na nga normal so na bimisela ngo mobile pas sepela oki apeti nga na apeti 100 na pesa mibala petit so na tineli mobile na nga photo mtax na ndimi te ke aobo yanga aolinga nga makasi photo mutakala te mutakale kauka makasi ya misisa eta ko mutakala ba mindele biso to mona ba sa sport tellement excès de sport na kata nzoto e kausa na ba vitamine nyoso ya po na ba vitamine nyoso ya libumfedi mafuta ezate mukongo libumoko benda posa libumute sangana na mukongo ata mo mobala mono te wa se ya le ko sala no kilezi bien na bomba atuka ndeko na ngai ya na yebi kombo na yote mobala ya gola ozwa ki ya gola ya osali bien so vanana ya gola na bomu ya gola za ndoki mutamisa mabe o meki ndoki ne monani muninga biso pema ko pema wana esale bilobela yo mo okyo sale be émission ya to sangisa makambute to sangisa makambute baluba bota bandeko no maluba bakoma ko sala makambo zanga mutuna makolo baluba bofingisa baluba bokomla tu basu bobuela kani keba yo rozoka na dorkote menambeli keba yeba ko solola babi ba finga loboko elesa ote vraiment loboko elesa yo ozo saki ate na bana ko zo ko mama ba azo ba saki yo ndo oteka ba saki ate azo 3 sacs mna oteka ba saki na ya bona zo alo kanga ba comme ça Sarato ya lokwa ya ye ko na biso yeba mo etayo mutu biloko ba maquillage ozo ba fantaisie ozo wa mama
mozo ko maka propre te na mona ko salité ça que tokoloka nde baluba balobaka tokoloka tokoloka on des apôtres quoi mutu aboti asali soin mala bala mutu azolia bien te oui posone ko mala kwa cheko atokoloka okangi basaki ya politique non ça me semble bien na tribunal te o batia basaki ya ngana esanga to na ko basaki te basi bapesa ngana te kafia lisuma malchance likolo kilo zozo ndoki utamisama be okangi basaka po ke noteka ozo ba 10 francs likolo yo ye ozo basaka ebela muto lobano azate 3 sacs mais présence na ngaka so moni akoma mal à l'aise ya ko fungola nga saki na nga boela ngona muto nani nani ona kutaka bosser azowela azwani ya ko fungoli saki na nga mo demi fo na nga mambonga soni nazwa moto ekenda na papier mouchoir est-ce que yo ko ya zo papier mouchoir na saki na ngoche na ande loko ngoche na ngeloko na kata saki na fungola saki na zo papier mouchoir ngoche na ngeloko otela ngeloko tenga na mwa mundu bala tambola makolo mibale pa nzambe na tambola te na za ko te bato batambola makolo mibale te ngala simba mana Yesu ngaso ngosa nga mabe okuta na papa na ngwa kela ngai mokeli na ngai nazala mama te mais nazala nzambo a consola ngai nyonso vraiment en tout cas tika nzela na biso na misilolo asala eloko te tika nzela na biso soki misilolo azala problème na yo landa nzela tendresse en tout cas so oza conseiller malonga mais maye so bobo ko ya pa mise msu bozo banga misa opanza bino boke babisika bokenda kala so pe bomoni moye ezate sous les bengo sala rappel ba produit naturel alongola kana e babiloko wana nyonso bokende omoni ngana la sabona kate nungu to na zate ba cancer de peau yaya balongola kango esilaka so pe moni mabe okepa docteur mo docteur na so docteur Kabe kuna ya sala ba tuna prière et quand ça milimo ba ko ka teke mbala mo prière em so akatelo pendant so ko linga prière et sili ya botika biloko yo biloko bo luka e pa ngabu te pa ngadia ngalo ba mbangu te bino nyoso pe na mo no bo lo bana bino nyoso bo lo bana mo no bo lo ba mbangu tellement ba lo lemo bo tamino no ko belé ba lo ba mbasa tala lo lemo belé tonda lo kwa ba lo lemo belé la kata munoko oto bimisa makamu na munoko no sa sirte na makambo zo loba mais nga azala ba précision en tout cas tika kombo ya misilolo boya ne eloko te so lingo to succès na muto azotinda ta sima na yo yebisa misilolo asala eloko te po mta banda misilolo po ken ponga la pe kisa misilolo soki yale atinda mutu na yale ka te mais misilolo pe alingaka le ka te afinga ye vraiment avant to sa makambo to tala ka sima nga so la créer eloko nanga na rozela droit de réponse ponga na le ka na pesa ba tout devoir rebela na confina bango ba o pesa nga réponse te droit de réponse ko na rozela ya bino ya gola ya ko répondre nga yo za mwasa tembe ofanda kala kitio lobo fanda la kita sarate lobo mela maite lobo oliate lobo ke osangana sera za mutu mabe leti ngane na sabo na za so ndel sera ke mutu na za mutu mabe ngamo na ngala vivre on pona tika nga ese bino minga akota ka batu na nzoto lokwa aliyanzi na koti na vandi veut dire na CG na kati na yo ti mukola mona ke simba te na vimbi na obina bima na bimi ka boye pamba na bima kate agi à 12h le ba mais o melango te ba ji o melawa fia zozo fia nzala otambola na nzala dele ya simikolo nyonso mwana beli mwana sali bona za eloko olesa bana te ya atanga na za nga mobola ko na tambola te na ya pa sarate na biseke mwana nga beli pesa nga bon lia te na za mosi na bunda po na za na libeli vraiment na za libeli na za sa makolo so na moni mo ete na oke te ka ndelo bike misilo la te ka misilo za mwana ya lingwala te oke te ka kuna misilo nga za chel mais to le ba pe pa yo mutu za kana misilo lo te na tuni ka misilo nga za chel misilo nga za ba akoma bimaka po na ba émission na ba tournage misilo ya bimaka te avant de para bango donc so peneza na bana malamu ngaku na za bo na travailler makolo na chaba pine tambolaka na sa bino nga bomba te nga za mutu ko mila na milaka na okende plus na kepa camarade na darling palata na opese mbote camarade na mbishi moi c'est bien moi si bio
moi so akota la ba polémique ba tata polémique ko zo été na tournage ya za ka la ka pona ko zo camarade na Darling Palata aza la terrasse na ye espèce Darling Palata pardon ezaka sur Kabamba voilà au tina rond-point Willery ozo kitamo muki okomona na kenda rasa ka mama boki na ye bien biloko kati mo ba kamunde na bien na ke kuna Alexa nga kenda bela kuna tongo na ke na vandi to bandi na biso ko melati butu ama na 20 to kabana nga bikamara na nga na ke na ke na sina meli na nga na lie na nga esi na ke kolala to luka kimia na tika mona misiri yote esika telema so yo telema na yo kuna wala eza vina yo papa chel bazebe na monde théâtre babotsa na bakima mopono bakima mopono ba na monde théâtre sika bena ba monique esika biso to vando bimisa ya tika na loba pardon ba chel batonda ne bele na monde théâtre mopono tika la vide batu bazali sute pe bandako masumu mosale dindisa bandako ezinda lokola kando nzamba kitsa na tanga Noé bandako ezinda kuna na mopono ezaka lisuto pe makamba be vandaka kuna mingi bino bomoni boyebeli bobite to bimaka na monde théâtre to so ba diaspora otala ka bango boyeba bango na bilembo bem sa bango ba kata forme to ba kota maya to pesa bango devoir to kota mai to laksa pe banzo to laksa ba mibaya ya tombo be $500 na kamwe bayate na mafe ba ne boy bayate boya kate poani mo to kota mai to kata forme soutien na okaka kaleson biso to bata mabumu neti nga mutalibumu mais libumu na ngane na fandi bo mona comme na mipende comme na mipende te na libumu Android libumu kitoko comme ngati na mupende te na fandi na le comme na libumu te po ngamo na sala libumu na ngamo na bimisa ngamo na melango po eza ngai nde na fandi bona melango siko omenga ko la sala libumu na sala ngote donc ngaza muta mabumu wana te soni nde bofingaka yo moko za mwana oza mukie me bazoka libumu bacholo kwa ndikila lokwa muta bandiki beka oza mukie me mitala ka so longoli pe na matozo rata vo finga mutwa vanda liboso kitata tala no mitala obina tala nzoto nga vana kende ko finga baninga o mitala so mitala bia te koto na mwa mukie koto mwa nini mabele makasi loko ekeko o bikeko basaka ya basi bikeko basala ka bato basala ba œuvre d'art ba yebi ba basala ba bikeko mabele pene kangama na poso nzoto boko ekeko evande ninga na te mama ninga peso la tie moi libela moni oseli pe boy na moni oseli moi vidéo amoni pe pese moi poste sika zalaki o taka libele ki bo pikiliki bo kundu bo nzoto ekemba ya gorille aya to lembisa na nzoto ko on sa ba massage art ça ba massage pouku kota la kata bureau Sarah oleba micro puku ba vana no puku ba yeba te ko za puku okota oleba micro ba singa micro yo solie ezala ka to blande ba camera puku oko bibi misatanga yo kinga yeli bango bul ya ocha mwamba ba puku to bolinga bino mapuku bolinga mingi mwamba bacha mwamba olike tina na yebela oyebeli poto ngato mona yo kauki awa okauki do aussi lisa bloko nyoso na kati ya bureau Sarah na kolana ba singali ko yo installation olia okota tina kati ya plafond Sarah mona ko kangi bureau na nzoka yo ko so contrôler kasala la 3 jours ya ngomuta msusu satika kasi bino te yamba mutu nyoso na vie ba yamba ka ete sika no musala Sarah en tout cas vraiment conseil na zo peso lokola ndeko na linga ko mingi po bato ebele bazela ko beba ngana o memba ozwango te ponga na mutali boma te na beba na bato pa te na supporter bato makasi mutu so na mone ko mokena na mu comprendre na boyo kamba na moko kena banda ko loba to lenga pe na Sarah to tambola te na yebi ndako Sarah te ngana yebi ka bureau mutu kana ko tuna misenga ka mu ko na mata na matanga diana amemaka ba oya yeba vrai na ye yango babalukela ye bangwana ngai na matango te na sala ke camarade te ya bomba sekele yeba sekele na yebi yango te na yebi na ngelo na ofingo te po yebi no vina ngati na yebi na ofingo te kolinga batu mingi te lokwa yo moko milinga kana no yo moko pasteur John ayebisa nga bia ya yina na elili na ye pasteur John ka moko abi ya yina na elili le potangu ya kenda elili kenda liboso kenda wapi o mali sikolo kaloba eza profond ngaba na zongo makasi o mo so temi bona na éclairage o mo le ligne de dévancer yo ekenda wa ke lukani yo sana nwana bebe lili mususu ya kapembe na yo fo eba obo yango o sala malamu mingi na batu e balukela ko kaka yo ka osala mutu mabe ata mutu ngo osala mutu mabe obi bana mokili mobimba ya tabola problème ngo bola mata muke ezate abo beba na batu nyoso
Viens nga babi montana mufini kwa lingwala. Babi mta fini kwa lingwala. So boya ngo sala mukili na yo. Abiso po sala mukili na yo sala lingwala te po ya oyate. Po za mufini kwa lingwala viens nga babi montana. Mufini kwa lingwala na Paris mobala mwindu. Ya mbiji. Pe mobala kitoko. So boye sala mukili no po za ka babi autika la ka montana. Ya to ye ko la ovanda. Ka ko bimayo bimi ape ba poko batike olia banina ba chekiste. Ole ba micro ole nini molimo CSRS ndoki. Vraiment. Molimo CSRS. Ole na molimo. O mani batu mususu so ba ye pembeni na o bando comprendre kaka. Sara, c'est comme mayele na zo peso tala kango. So bandi pembeni o vandi na batu mo pembeni. Tala ka so moni batu mo ba chio zo funga mayele bénédiction batu vanda na bango. So ka moni mutu mo za mutema mulili munda vandi pembeni banda ya muneka makamno. Bloqué cadre na mto zo bloqué. Pe mutu so za mto betela lisolo fina yote. C'est ça. O vandi boye o manda ko betela lisolo o Kanga Joseph Likola. Ngan ya ndoto nemoko ndoto nemoko alotaki pona bénédiction na ye. Mais babosa na ye ba ko gumba mela ye. Ye ka mukonzi na ndoto alotaki. Ozo ko yamba batyo so yamba moka na mutema. Ozo yamba na mutema. Ozo yamba na mutema ne baba mutema eza sanduku ya nzambe alukela mutema place ro chango. Achango na kati. Soko achaka mutema mutu libanda nzambo yo. Mais makambo beleza la chance atongela ngondaku asala ngondaku hapo na monde vandi boto fani na yote na mo kondo cho mnoko kwa mtacho cha tumbako na yeba tu sa kata mutema na oyo bombi na kata mutema na boto ndimi na ko muko bale mutu mususu yoko ko bina OK pe oyiko lo balisu makamba Brenda so Brenda yebisa ko makambo ngo ya gola poni banda kala lo bimisa to yo créer ka vraiment yo so fondo créer kaka lokolo kike bona ba permission na lobite na côté la scope likamba bona lo makamu na ombo côté mama poni ozanga lisolo bota na sujet te o créer raté on l'aura créer na sima batu te ya gola créer ka funga maka za un esprit à créativité so ba pression moi passe moi muke o créer yo créateur ça trop o kangama na masolo batu te bimana na masolo batu créer likambu na omoko o ko peso mbongo o ko sa ko lia za un esprit à créer créer luka batu ba créer la kayo po yo bimisa ngo te luka ka ya yo moko so ko luki ya yo moko bimisi e ça va bien mais so ko luki ya yo te ya o diembela kala ba komba batu ngala o tike lo plasté espace rozwa ngo te ngala yebisa ko ko zo seka wati ko seka yo hypocrite mutu mabe minu mabe la kisara batu donc minu mo ozo sexa mutu na se yango ngala zo sambela nzambe batu nyoso yo ba sexa batu na hypocrisie nzamba démasquer bango voilà nzamba ko démasquer bino batu nyoso bo sexa batu na hypocrisie to kuta ba pesa na moto na nyote suna nzela na lini na ngate bongo to pesa na moto pesa kana na weli yo kaka nuka tumba la moto bandino bitumba to kwa ino ko mekate so moni ngala nzela yo mutu nyoso otambala ko mona ko pesa ngambote te so ko pesi ngambote na relaxo pe ni banda na bunda za mukie ngala bunda otana za mwana mukie to ko bunda no li banda na ndenga mukie te okweya fo luka kimia na yebisa bino nyoso fo luka kimia so zo luka kimia nzambe pa ofungole espace oza problème ndako ozo luka ndako sambela kutu nzambe ba nzambe be mission na ngala zo sala na ba bien cause te makana ofinga ate pongani na sapo na sala banalise na beta rapé masolo na pesa rapé ba conseil na sala bisaili moi c'est pas so mona ngape na présenter mission nga bisaili moi si moi ça ko se comporter ndeni moi ça ko za ndenge ni na pesi bino ba point basi yango o ba créer ba trouble o na pesa bino kana flash bino mo mukie ya créer ka et ça le bien donc tika ko telemela na ba kombo bato molimo mabe ya songi otambola na oyala makamu nyoso betela sarato la lokuta otika biso sarato lo pesa mbonga moto na kende ko formation na ya oyala lokuta na lokuta ya le bi sarato la mtatinda ki za ye ye ba bimisa ka tena miso na ngate admission na ko sa no mission te fola koma esikani ba ko tika espace social des émissions 3 émissions pour la vie na yo moko dans la limité aucun la limité aucun de luka on a la information kama na benga za moi ça libala pour ba kama ba bokene na pole ote na okena pole te na okekanga mo pole bike ya za moi ça libala na ba ça libala on peut bino mosaki kama na ba so ba balate ba songi vraiment bo bebe ça ba no ko zolo mobali ofunga munoko luka place oke samba na ye pa mi bana bino balinga peka basi wala so amoni ke mosa ka cha trouble na mosi ye ka wa pa hotel toyi tanga hotel toyi bini so ridicule bakata ndako libala wala yo makambo yo mande ko betele ya zongi so pa mobile na yo et si lo perdre mbala moko
boluka kimia likambo so etali to ko dusola te ko kota te bo garda ba bande na bino vraiment merci atuka botika misilo na sisi na onte botika misilo na ko benda bino matolo parce que comme na makambo ya ko banza ko beta mutolo na mutu na sino bokeba to sona na munoko bino ba bata mystique ba bata butu biso to ba bata moi to loba na kala moi tolobana kana moi tokutani botolobani soko bunda to bundi ngaso yelinga na butu okokuta mama na ngai ngalula kapinga chanda alanda mibali na matata ozana ngala za lango okuta ne bobunda ne butu mobimba so ya lembio Jésus Christ de Nazareth ndo okuta naye na sima na ngamdo simi ngai za nzambi yako bundisa ngai omeka nde bobeta ke bokati onde akufaki malamuka pa sabino ke azana nzambi waleki likolo na nyonso do simba ma isika mususu biso to yebi kisite to kendaka te simba benda iyo te biso te ba mama sokola biso te ba mama kinga bonde bino miyibi ka bino bon ça le kirit zamba ko exposer bino bon mona nde ba beta ba mitakala boke kam ko subo ke sa eloko mo pia bakati obilamba nzoto on pe kitoko te to bandoke na okabu to bandolobela pe ka bo to finga na ka bo to bundela ngo pe ka ndengwana to bandolobela ngo pe ka ne wa pe to sambusa bino ka bongo so bozo ka te so bozo mato ya ko yoka ya gola ngai na peso devoir ya finga nga luka eloko yo finga nga ngalo to banzela linu te balino longwa biso ndemo na nga ya luka sko eloko finga nga eloko mona pa na ngai na kindumbo to sano na singa oloba nga tema na boulevard ya ko finga bien na bandal ya ko finga ngai so ko changa na mopono yo luka ka place o ko changa sala émission o sala émission na yo o fingi diamant o droit de réponse na confiné yo o ko tanda po comme na suka loko comme na suka siko na moni pona peso gaz te fona confiné yo o vanda mamona katanda ko yekola ko vanda yekola ko melelo ozapa muto ozana ye wana mukoko zoe mubali nde mukoko panzana na ndenga mabe po ya yebi yote yo kati ona to sene batu bala bozo ba camarade to babala te ponenga zo aolela ka mobile no déjà dans anga na zali bana nazo sufu na za ndako te anani afutaka akokoto sese te yebi ke mobile nda futa ndako afuya bima ngana tika ndoki ana maseke na mukila ta munoko munene lokwa ngubu lo lemo munene lokwa mbasa lo lemo mutu eza kwa 4 lo lemo on est dans une AVC si comment nous sommes dans une AVC hein de ça qu'est-ce que pour le bateau pour le lemo tondi na munoko ezo kokate boya gola ko bo mona bo sona na ngai boya gola ko loba ponga na loba ba pesa nga maloba te ezo utamba mona kata mutsopo na ngai pona za ngalula na za kalanga na za mwasi na loba te na loba na tata la pesa bino devant na bibo bongisa maloba boya ko répondre na droit de réponse na mona ngodi yo siko yo pesa nga droit de réponse ko mona loko ba ko ali kukuma na l'action likala ya munene penza e kango bena le mona bakisa wata 10 olo ba ali sute ye kola koloba ye kola kolata bilama ozo wata bateka ngona gambela 1000 francs 2000 francs so komika samedi na 17 okotika e babenga ngoni yala okuta ngo bena ba komi penza 1000 francs ya munene 1000 francs ba blouse wana yelinga wala okuta 1000 francs ba pantalon ba taille na mino za cher te biso nde kuto za pasi o même so okoti boy kokite okuta ngo 3000 francs kala na yala wana 3000 francs o sombi no le kana télévision mo so le kana télévision faut ça propre vraiment munoko solo moyibi munoko solo bo sara bien ba dentifrice c'est belé o longola munoko solo miso la salsa ngo o moni so yezo ka neti munoko solo basola mabezo ya e bandaka bongo tipo eza na kata mutsopo no pola botambo wana mitsopo botambo wana mibembe na bino bozo luka muta ningi soka mwa muke bokendo abomi ngai ngala ko beto penza vo kufa na beti yo makasi so kufinga ke fa na la prison na ndimi na po prison za pendako po bandeko na ba otika ngate ba ndo yata mwa muke te bongo te to bando bunda yo mutu to okendele mabe vraiment Charlotte to Kabasele to okendele mabe yana nga yo baki na lobate obiote bena kasa di balobate photo loba po eza batu mususu bakomo bebisa do balimba salir penza ya bo continue biso ne baluba to fani na poste baba ke bandeko la mwa luba batu ba ocha ba trouble ya trouble na bino na tindi kake anzambe penza na kati na mino panza ba makita na mino sa bu bo panzana bo zika penza na kati pemba mona sisi. Voilà, merci. Bon comprendre, hein, ils ont droit de réponse.
mais le moins le kelinga na plateau na moko boto linga plateau ngala boto la sona na kanda limbi sande ko na mbala sona na kanda sengela kana mimango bon comme sous ba question nga opposer nga ngeza pete le quoi muchopo na ngese nga na fia gorge passe na ko to fite nga na mama ya gorge passe donc nga soki eloko mabe elinge kota mwana ala ko kango te funa sanzango hein nanga na sala yoni po betanga ma kasi ezaka bon te boya ka bon lo kwa centre ya ko na yoka oui ya ko la banda ya lo kwa sango te nyamu ye wana makolo nyamu kwa mpuku azoli azofula pourquoi mnoko songe ayo monele kwa mtazanga lisumu ye mo azo a créer masola lukuta azo ya la biloko pourquoi mnoko songe siko tala forme mnoko mpuku akanga photo siko mesurer o mona ozomona pourquoi ali azoli azofula aya ye monga anafanda ka sika ndeko na vania akota bona masolo oyebi te ba uto ko sala lokwa bo ba uto ko sala ndoki utamisala mabe tamisala mabe yo pena ozape nzako voilà merci on va aller merci c'est ça yom do tuninga tuninga po ba dédicace na yo to ka bona na vraiment dédicace na mingi nazo pesa na grande c'est ma grande sœur chérie donc Nanette Mia moi ça peut même muluba solo muluba lo ba makambo oyo et mona na miso atazate muluba kwa mtaza tu bazu akufela mobali basukola bien te akoma tentele tente biloba loba ya na ngai ya Jeannette Nanette Mia ngoi moi ça pembe mama na Gaël na Paris Ange Milambo mbote no yango mama na Sublime Ange Milambo mama na Sublime mbote no yango mbote vraiment e koma penza pa moboso Eric Mbaya Niembo et Adema Action TV nde makambo sika naza nazoluka mwa kwanga nazoluka mwa lipa kosenga et pa batu pasi do et Adema Action TV nde wana pendo okuta diamant mobimba azoluka mwa kwanga pona bana mwa lipa nga sala kanyoso we ko yela ngala mutu na sali nga kaka na za mutu te na pona ka émission pa lukela nga maloba na ka pona finga raté so pe na pona concert opesa batu na opesa pona za mwasi nazaka mwasi te nakenda ka likolo nazanga eloko la mutu na ngai natambola lokola ndeke sa mokumba te na biloba lo bati na biloba lo bati ngandi na biliali pepa batu nyoso te na vandi na nganga muna krebi lo na nga rolia na le na nga na meni masanga na nga la bimi o malamu kutu na sala bongo kena sa so na otambola ka pieke mabe sala mabe mboto na nga buma ko mapa Beni Kapinga gazo za chic dame ko tanga ete o ba na nga na bwaka Beni Kapinga gazo za chic dame mbote nanga vraiment pas bobo trésor pardon mbote nanga pas Jiliti Tenge femme en action mbote nanga vraiment comme na ba femme missionnaire nyonso mama Kustuke mama Jelema mama Rosie donc batio baza Rachel batio baza vraiment na comité na linga bino mingi ba femme missionnaire basi ba telema ngui pour ba longola ba salité nyonso zo sala na bana basi de femme missionnaire nde to za ko éduquer femme to zo la sa femme ndenge ni loko ko zala ndenge ko za na kati ndako ndenge ko tamba ndenge ko créer ndenge ko sunga donc moi s'il faut ko sunga faut za bénéfice à papa ba papa e bozo landanga ya ba combattant ba tu nyonso ba diaspora so yi moi ça za pembe na wa créer raté à moi cité moi c'est pas ça non lipamboli yo mobali po CP là so moi ça za lipamboli te ça comme démon pour na yo donc faut tikaye et ça la bien donc mbote mingi na bato lingaka ngai na ba ezoko baka na ba ko lingaka ngai te vraiment na lingaka bino mingi mbote vraiment mingi na vie na ngai babi montana mufini kwa lingwana donc na suki sika wana bandeko na nyoso na bosani mami balingishi mwamba te agence na ngai pesa bon MB Mwamba transfert de Londres à Kinshasa so muto ngati ndo mo loko e uti Londres akeka na MB Mwamba transfert donc Londres Kinshasa 5% ya bukine mbongo vandeli nango alobi kaka azosunga peuple congolais donc ba mama a fait par contre malamu bitumba yango na esa bino tozo bunda kaka donc la risque de combo voilà merci vas-y micro na ngapo plateau na ngabo boto na maloba peso pena mbote mais ko za très traité tenga za traité yomo tam susu landela conduite nanga ba nonyoso ba yebi lokola Paulin bana Paulin zala nazana mutu moti nako trahir dans ça toujours boulot so esili ezala bongo vieux zarabongo vato la TV to komi na suka mikolo mingi bo comprendre ben émission ezaka ba droit de réponse lobby ba ça le droit de réponse mais qui va ça le droit de réponse vraiment que ngai nazo promettre bino na lo basiko te ngana wa bana ba preuve au moni tito finga rabatu na média tito finga rabatu photo finga rabatu ba ngambu vrai to tiko kosa vraiment bato ba ta la biso ba zo bana bino te
Oui, bato balingaka délire, bon, mais ba pe mayeli. Yo bando finga na ta ba commentaire ba émission nyo sozo sala. Ba singo ba preuve. Tu suko tia ta preuve maroté. Et ça la fama bien. Mais ngala ko yela yo na ba preuve. Na ndako place za ko vanda, webit. Webi. Ça là na ta 15 émission pour ngana sa ka émission mo oyo ko benga numba mo YouTube. Na ya pe na wele ba na fimbu. Na beto mama olongo YouTube ke vanda ozongi ya po se anga film ngani nazana voilà olongo ba YouTube OK taka mone na lo ba tete siko jour na olongo lobo c'est na baby sanyo voilà merci bo tika la malamu ils ont enregistré ba tumbolinga ba komolo ba siko mabe ba lo to to la ba mo ngeto lembite to lembate to makasi oyepe na maboko na telema na boka gauche droite makasi nechi mobile ina ba abonné sur Sarato la TV to komi na suka mikolo mingi bo comprendre ba émission ezaka ba droit de réponse lobby ba sa le droit de réponse mais qui ba sa le droit de réponse vraiment que ngai nazo promettre bino na lo basiko te na lo basiko te ngana ba na ba preuve omoni tito finga ka batu na media tito finga ka batu photo finga batu ba ngambu vrai tu kokosa vraiment bato bata la biso ba zoba na bino te oui bato balingaka délire bon mais ba pe mayeli yo bando finga na ta ba commentaire ba émission nyo sozo sala ba singo ba preuve tu suko tia ta preuve maroté et ça la fama bien mais ngala ko yela yo na ba preuve na ndako place za ko vanda webit webi. Ça là na ta 15 émission pour ngana sa ka émission mo oyo ko benga numba mo YouTube. Na ya pe na wele ba na fimbu. Na beto mama olongo YouTube ke vanda ozongi. Ya po se anga film ngani nazana. Voilà. Olongo ba YouTube OK. Taka mone na lo ba tete. Siko jour na olongo lobo. C'est na baby sanyo. Voilà, merci. Bo tika la malamu ils ont enregistré ba tumbolinga ba komolo basiko mabe. Ba lo to to ba mo ngeto lembite to lembate to makasi. Oyepe na maboko na telema na boka gauche droite makasi nechi mobile oza mbobo za pede te bo bule oyepe abwe kimi na biso oza pede te to moni ba noni voilà to moni bo mbala semana invité mususu bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au +243 80